makambo ya somo boye nzambe na ngai. Makambo penza ya somo la famille. Makambo ya somo 2024 oyo. Na oyeba te. 2024 ekomi koya na vitesse moko. Ekomi penza kobangisa 2024 yango. 2024 ekomi koya na makambo moko kaya minene. Makambo moko kaya somo. Makambo kaka ya kili la famille. Ekomi kosala pe pasi penza pe mawa. Babilo mosusu balobaka. Babilo mosusu penza balobaka la famille. Soki ya koloba iza toye pe tolobi. Soki pe ya koloba iza te tolobi na biso te, tovandi na biso kimia. Ezalaka bongo. Dans la vie, ezate ke non nyonso foka na loba, foka na kotisa maloba te. Bamakambo mosusu lobi, bamakambo mosusu tali kaka. Salut cher Boucho, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boucho, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye, tobemeni bino Mama Theresia, tobemeni bino Potion de l'écriture, tobemeni bino Papa na biso modero, la famille bato ya miniature, bato rolata miniature bazana bango ibele, mais to kende ka malembe ka ne bakendaka, malembe, tito okota na mozindo. Ya makambo nyonso la famille kandenge ezalaka na ndenge moko kaka ya kitoko mingi makasi. Alors avant tokota na mwa masolo na biso penza ya lelo na mwa makambo oyo ezoleka na mwa makambo na biso ya lelo ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya ba analyse somo, chaîne moko yaba information o izanango exact, et pourquoi pas chaîne moko yaba nanzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge tolobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso, en tout cas na osenga na yo zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela pe heure. Soki omoni ke non ndenge eza boye, eza nango midi, en tout cas na osenga na yo, kota penza olia repas préféré na yo. Soki omoni ke non, eza nango tongo, en tout cas ozala bien olia na yo petit déjeuner, en tout cas kota lia petit déjeuner. Soki omoni tellement ke non eza pourquoi. Étoiline Inès TV au senga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bande konanga kande na lobaka olandaka biso matisa pe volume salela biso pe partage na 10, 15, 20 personnes na WhatsApp na yo, na Facebook na yo, partager les biso na bastati na yo, ba émission na biso bande konanga. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker, aye na ba solution la famille. Gavker, aye na makambo moko ya kitoko. Gavker, aye na makambo moko ya somo. Yo belaka, ba tension etungisaka nga, ba sukali etungisaka nga. Yo penzo komika mutu ya ba tension air nyonso. Ba estomac kosala yo pasi. Na minito yo bandeko nanga, na sengi na yo kotaka na Gavker la famille. Kuna penza ba solution ya makasi, ba solution ya kilikili la famille eza nango na système moko kaka ya kitoko, encore kitoko mingi makasi. La famille lelo na memeli bino poutine de l'écriture, na memeli bino ndeko na biso comédien na biso papa modero, na memeli bino ba comédien ebele lelo to beta masolo bandeko nanga kaka sur makambo ezoleka sur les réseaux sociaux. La famille tomoni ndeko na biso ya gola bakangi ye makambo ezokende mabe, makambo ekomi ya kobeba, makambo ekomi ya koinda, ebele ya bato toza na posa eza nini, makambo nini esali keno bakangisa bato, nani mutu aza la base ya kokangisa bato. Ebele ya batu na minute oyo minoko na bango to maboko na bango ezo pointer ka belle vie, ba o pointer ka poutine de l'écriture, ekomi kaka no eza belle vie, ekomi kaka no eza belle vie. Somo côté mosusu pe ba plainte pe ya mama na biso Teresa ezo zela pe la famille kan ndenge na lobaki jour mosusu na lobaki na bémission na lobi moni makambo ndenge ezokende mabe to fongola miso babilo mosusu to mona kaka no eza kaka émission na ya kosala na ya kofinga bato batalanga fin du mois na futama, mais na makambo nyonso ba conséquences ezalaka penza ya makasi na makambo nyonso to salaka. Peut-être muto okoki kokangisa yo te, mais nzambe justice ya nzambe eza o mata o kita, justice ya nzambe ezalaka nango, ezalaka bongo. La famille ndenge eza boye, soki lelo toye komona ndeko na biso tonton modero aye kokangisa batu, aye kokangisa bakoni mama na bakoni fati lelo bandeko ebele ya batu ba okanisa keno tonton na biso modero akoteli belle vie. Est-ce que tout le monde a tonton modéré pas belle vie ko jouer kutu a jouer na ikuna te azana ba place na ya jouaka. Est-ce que tout le monde a tonton modero azoya ko kumisa belle vie to azoya ko kumisa sila bisalo akumisa kana mutu te mais akumisa ka msala na ye tonton modero o to monaka ayaka penza kukumisa ne musala na ye asala ka musala na ye ye aza mutu na ye ya ba fufu tiela ye babula fufu wana azolia ye aza mutu ba fufu akumisa ka ne musala na ye eza bongo. Mais lelo oyo soki to moni bandeko na biso ba marina laba lelo asiliki ake kokangisa batu bandeko nanga trop c'est trop toza batu tosala ka bémission mosusu biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse tokomi kolekisa bandeko nanga. Moi je me demande des fois
je me pose des questions. Comment ça fait-il que au côté na ba réseaux sociaux ba émission na yo oyebi que eza kaka bandeko ya ndako bandeko na nga o tovandaka na bango ndako moko ndo ba olandanga. Mais ba émission na yo partout dans le monde ba olanda yo parce que il y a des Congolais qui sont partout. Nous les Congolais nous sommes éparpillés partout. Tozala na Europe toza. Tokene na Asie toza. Ba continent nyonso biso ba Congolais toza. Donc émission ozo sala partout dans le monde ba otalango. Mais batu mosusu eloko ezo kamwisanga eza ya komona batu mosusu bazozwa courage wana ya kofinga s'il vous plaît. O finga mutu oyebi yete ovanda na yete o solola na yete e mosusu ata soki bo solola. Mais eko ki jamais kopesa yo courage te que non un jour oya kofinga mutu. La famille elekela nga mosusu komona ndenge bandeko na biso ya ba Congolais na ba Congolaises ba ofinga ka baninga na bango. Nga na sekaka mosusu yo oza Congolaise ofinga ndeko na yo Congolaise oza Congolais ozo ya kofinga ndeko na yo Congolais. To mona kasoki boza na besoin ya kobunda sur les réseaux sociaux, boza na besoin ya kofingana, boza na besoin ya koyindisa, boza na besoin ya koya kobebisa ba réputation ya baninga. Boluka batu o baza ba Congolais te, boluka batu o baza ba Congolais te, boluka neti ka ndenge za boye toki totali na Côte d'Ivoire ba Ivoirien kuna bazo ya koyindisa soki totali penza ba Kimberly wana eza batu oke tokota na ba réseaux sociaux toke no sambwisa bango bokoti penza bokomi ko sambwisa parce que boyebi ke baza bandeko na biso ba Congolais te. Mais ya kokama na communauté na biso eza komona oyo bandeko na biso ya ba Congolais na ba Congolaises ba okota pona kofinga baninga. La famille ekomi ko sala pasi penza ya makasi. Nalandaka ba émission ya Yagola. Toza ba chroniqueur, toza ba chroniqueuse tolandanaka mosusu so ba tia rekoti mosusu koti otali. Mosusu ka ndenge ezalaka mo ba video ya mikuso mikuso batindeli yo ka ndenge muto o sasa moninga Congolaise. Mosusu to mituna eza nini? La famille soki oza Abakouk to pesa na nanu ba conseil oza Abakouk yo ki Abakouk na yo eza pona kokumisaka mams to lobango tombola ba film mams sala ba publicité ya ba film mams otali ba épisode oye ko salela batu analyse oye ko encourager batu bakendo tala wana eza musala na yo. Soki olobi ke nga na za famille bota yaka ko tombola Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture yaka ko sala ba analyse ya ba film na ye yaka ko sala ka ndenge ezalaka ko sensibiliser batu bakendo tala ba film. Trop simple. Lelo na ba réseaux sociaux to mona batu ebele ba osala ba émission na bango asali penza émission na analyse na ya bien makambo ndenge ezokende osali ba analyse ba biso yo to sala ba analyse na biso na koti jamais koya awa kofinga mutu soki na moni ke mutu alobi mabe selon opinion nanga selon ngai na oloba na mutu oyo alobi mabe mais mingi opesi pe population pe question ka ndenge ezalaka bango pe ba ya ko répondre amoni ndeni trop simple omona visibilité ezokota ba abonné bazokota mais kofinga batu kozala star na kofinga batu wana eza ki bo star te la famille eza ki bo star te na minute ebele ya batu ba pointer ka que non c'est Belle-Vie mutu akangisi ba Yagola mutu Belle-Vie a portaki plainte depuis kala selon ba explication kande to mona to yoka to makambo ezokende makambo ezotambola mais botika pe Belle-Vie kimia s'il vous plaît. Na ba internet oyo bomesa na bino kofinga batu bofinga Belle-Vie bofinga Sila bofinga Irsil Peshanga bofinga Dinana et ce qui m'étonne eza kaka batu olelo bazoya kofinga Belle-Vie bande konanga bo retenir malobo yo ba même batu ba oya kofinga Belle-Vie lelo bo pesa bango 4 ans 5 ans bo pesa bango 3 ans soki bakozalaka en vie au mona kaka bakobaluka babando finga Belle-Vie ba changer ba komi na bango ko finga lisusu Sila bazalaka bongo bazalaka donc bazala tout moko babaluka kana bango kaka mais ça la analyse na yo na ndenge ya bien ba analyse ya ko sala eza nango ebele na Congo na biso eza ebele osali penza analyse na yo kitoko neti
toza boye nga naza boye mama Étoiline nakopesa exemple nasalaka nanga baanalyse ya bato ya maboke nasalaka baanalyse ya bato bayembaka bamusike profane nasalaka baanalyse na ngai na bato oyo bayembelaka nzambe soki namoni likambo kuna eza na ye nasali analyse na nga bato batali soki mpe video ekotambola soki etamboli te wana l'essentiel na lancer na nga message mais nakoya mpona kofinga bato te nakoya mpenza mpona kofinga bato te mais eosala pasi na communauté na biso ndenge biso tovandeli kaka mpona kofingaka bato omoni nga na kote na mosusu bato bakomi koloba o bamodere basali mabe o bamarina basali mabe pourquoi bakoki non trop c'est trop la famille o baanglais balobaka enough is enough oui enough is enough enough is enough ndenge toza boye eza na mutu moko te oyo alingaka baya kobebisa réputation na ye non bofinga mabe yo okende ofinga mutu na baémission na yo otangi mpenza kombo ya mutu ofinga ye zoba ata bino moko hein non parfois vous exagérez aussi sala baanalyse na yo oza mutu ya belvi sala na yo tombola belvi na yo oza na besoin okende ofinga sila te oza mutu ya sila sala baémission na yo tombola sila oza na besoin okende ofinga belvi te ezalaka bongo la famille ezalaka bongo tomona bato mosusu nakoki kopesa exemple neti bamamo mamo international azalaka baémission na ye toyebi ke mingi alobelaka na ye bakuku mais ezalaka na tante keno aya kofinga belvi tomonaki awa mwana te ya Teresia ayaki kofinga belvi la plupart des personnes babando ozela peut-être mama akosala émission na koencourager mwana ngo ayaki na ye te apesa ba raison na ye non nakoki jamais kosupporter mutu ofingaka mwana azofingaka mikolo bien que naza mutu ya belvi te mais nakoki jamais yango basalaka émission bongo basalaka baanalyse bongo oza na besoin te keno na buzoba nyonso bato basali buzoba kuna yo il faut ka oya kosoutenir non parce que naza mutu ya sila est-ce que sila asepelaka boya kofinga bato hein to belvi akosepela boya kofingaka bato na kombo na ye te aosepa kosepela te mais soki boza bato na bango oyebi ke nga naza mutu ya belvi nga naza mutu ya sila eloko akosala eza nini tombola bafilme na bango tombola misala na bango sensibiliser bato bakende otala ekosala bia kande tomonaki mams awa balaki tomona bato ebele basalasala baémission emataki ekitaki ezalaka bongo oza na besoin koya kofinga bato te la famille boza na besoin koya kofinga bato te sur les réseaux sociaux en tout cas nga na eloko oyo bakangisi bato je ne suis pas contre je suis pour oyo acte oyo eya kote ya bandeko na biso mosusu eya penza kote ya bandeko na biso mosusu parce que namonaka na baémission ya baninga mosusu omona azoloba na ndimi na nga prison tomona toyokaka ngo eya kote ya biso bandeko na biso ya bakongolo tozonga na nzela na biso yo mama mobimbo ozoya kofingaka bato en plein air éducation nini opesa bana na yo éducation penza nini okoya penza kopesa bana na yo la famille éducation nini to exemple nini opesa bana na yo ezalaka bongo te ekendaka pe bongo te etambolaka pe bongo te mama azalaka muteyi ya na baanalyse na yo ya kitoko ofinga modeo asalaka yo nini ofingi marina laba asalaka yo nini ye soki marina laba aza pembeni ya belvi kandi kandi yo bofinga o marina mukala belvi kandi ezalaki bijou la reine mukala belvi kandi lelo ekomi marina mukala belvi kandi mais esali nini marina na belvi kandi bakmandaki camarade na bango kala eza ya lelo te epuis olobi ata bongo tika na yo okomi na kofinga kobimisa maloba mpona marina laba mutu ozobunda mpona réputation na ye yo à l'occasion de rien ka boye dans les vides dans les calmes dans les pamba oyo tolobaka les pamba oya kofinga mutu qui es-tu la famille non nous les Congolais tozo exagérer exagérer penza pas possible tozo exagérer ma belle la famille biso ba Congolais tokomi na biso ko exagérer ce n'est pas bien to respectaka nga nalobaka toujours to respectaka bandeko na biso oyo basalelaka biso bafilme to respectaka bango
baza batu moko bazozwaka ba effort na bango mosusu eza alala ta kolala mo makanisi moko eyeli akomi ko travailler sur makanisi wana me makanisi oyo soki tobeti yango théâtre obima kitoko ye wana komi kokoma siko bata wana nyonso bazozwaka bata ba énergie na bango mais quand même biso eloko tokoki kosala eza koya ko encourager bango kobetelaka bango maboko mais biso na communauté na biso ce n'est pas le cas. Communauté na biso ekoma nango kaka muto atasali bolamu atasali mabe tokoya kaka kofinga tokoya kaka kochola tokoya kaka kosala bisala sala na biso, mais ce n'est pas bien la famille. Arrêtons ça. Arrêtons biso tellement la communauté na biso quel que soit basala nzambe tofinga kana biso. Quel que soit banani tozala kana biso prête ya koya kofinga ya koya kosasa ya koya kosabola. Wana eza communauté na biso. En tout cas acte oyo eya koteya ba mosusu. Eya kozongisa ba mosusu na nzela, ba mosusu ba ya koteyama. O penza tolobaka koteyama ba ya penza koteyama parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au moins ka batu balamuki na tongo boye ba émission kili ba live o sala live na kombo a mutu oyebi vina yete. Ata soki oyebi ye kane bofinga ka belvi kandi keno muteka kwanga oyebi vi siko okoya ko panzango to ko sasango na ba réseaux sociaux pourquoi. Mais mosusu yo nyo sasa vi ya mutu zwana nu vi na yo moko ya ko sasango na ba réseaux sociaux ba betela yo maboko. Ya penza ko sasa osasi ba ye penza ba beteli yo maboko bandeko nanga wana penza o continuer lisusu na ba vie ya batu. Mais qu'à l'occasion de rien boye oh ya penza ko sasa vie ya mutu. Oh mais ce n'est pas bien. Ben non mosusu totika ko la famille. Chers compatriotes, ba kindoki mosusu tozala kanango kindoki na biso wana mal placé mal composé. Moyen totika ngo ezalaka te. Totika pe kindoki na biso, s'il vous plaît. Eza lisusu normal te, eza lisusu bien te la famille. Eza lisusu bien te. En tout cas, nga na sepeli na ndenge bakangisi ba mosusu. Na kote pe ya mamsi, soki mamsi pe ya moni batu mosusu bakomi ko finga ye akangisa bango. Kote pe ya yosili peshanga, soki amoni batu ba ofinga ye azui kaka ba preuve wana bakangisi bango. Kote ya dina na la douce. Ye pe soki amoni batu bazo kote la ye pe na kofinga ye aya pe kokangisa bango. Moni soki bakomi kokangisa batu. Ebele ya batu bako zonga penza. Bakozonga bakosala oyo ifo basala mais soki kokangise kozala te bakokontinuaka na buzoba na bango. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka partage na biso ka ndenge tosalaka oyo penza suka na biso wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu. Bye et à la prochaine.